lengeni mtako s'attacher na vrai arbre aux albums Jésus Christ comme étape manga ko kobota manga te soke kangami na nzete ya manga te faut mona na nzambe nyonso bisika azali a développer relation na ye communion na ye personnel na Jésus on se peut produire il faut ezala attaché na sep azamwana motote po akusangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus azamwana motote po akusangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien événement mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs frères et sœurs en Christ événement aux années le 13 octobre le Nazaréen et Zokofisa 4 anniversaire accepté de jour uta mama tifanya bandaki mosala oyo bongo yo ndeko oyo simbama yo oyo pambolama yo oyo mona loboko na nzambe émission na biso nyonso oyo elekana kao oyiba kombo émission yango eza ebele masolo ya mboka table santé témoignage émission ya santé bémission eza ebele tolingi tomona osala geste totindi ko ya kotindika te mais molo mosanto asolola na yo soko sepeli ko contribuer pour des millions anniversaire oyo elekana malamu ndenge tosalaka bomesano chaque année bobonaki bilili ya année passée le 13 octobre ya année passée ndenge elekanaki mama tefana takango na net bopambola makoko sepelaki toyimbo tosala pena moko le 13 octobre il y a 4e anniversaire de année oyo soko simbami soko lingo contribuer financièrement matériellement benga banimoza assisté na babe kana bino to pe mama Tiffany soko lingo sele bolamu soko lingo tindele cadeau soko lingo sala geste no soko lingo sala benga nzamba kozanga te kopambola o tokutanika na date wana ya le 13 octobre 2017 tikete nzamba lola apambola yo azamwana motote po akusangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien. Je suis dans la joie parce que je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre sur les www.lenazaraintv.com dans l'émission Table Sainte, une émission que vous aimez beaucoup, une émission qui vous édifie, une émission qui vous informe, une émission qui vous transforme, nulle part ailleurs si ce n'est que dans les www.lenazaraintv.com. Ainsi, j'ai le réel pour de recevoir pour vous, pour la toute première fois, un invité que vous aurez aussi l'occasion de s'habituer à lui comme vous êtes habitué avec les autres. Mais j'étais d'abord son nom, avant de le voir. Et avant d'entendre sa voix, j'aimerais d'abord aller à la technique, demander un élément. La technique qui est tenue de mettre dans notre frère Scotty Lele. Et avec la complicité de notre frère Alain Kiakala, de nous balancer un cantique, nous allons louer Dieu, qui a permis à ce que nous puissions être comptés parmi les vivants. Technique. Olingaka ngai olingaka ngai
ngai kaka lolembe nazali mosika na yo nakokoka te koloe nakobonga te koloe nakozala te koloe yawe olingaka ngai osepelaka na ngai olinga. Merci, je sais que ce cantique a fait plaisir à mon coach, maman coach Tiffany Mokola, on est à l'Est. L'Est que la paix du Christ habite abondamment en toi. Ça fait aussi plaisir également à tous les chrétiens du monde entier, à tous nos abonnés qui se trouvent dans tous les 5 continents. L'Est que la paix du Seigneur vous comble. Ainsi, je m'en vais tourner directement vers mon invité. Pour vous, c'est toute la première fois que vous poussez le voir. Comme j'avais dit tantôt, là, vous aurez l'habitude de vous habituer avec lui, comme vous vous êtes habitué avec les autres, à la personne du pasteur Esaïe Mobissa. Bonjour, pasteur Esaïe Mobissa. Bonjour, bonjour, maman Maria. Comment ça va? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Pour la présentation, pasteur Esaïe Mobissa est marié, père de 2 enfants. Il est visionnaire de l'église Cité de l'Agneau, qui est située sur quartier Kaouka, oui. Avenue Limité, numéro 33, dans la commune de Kalamou. Voilà. C'est ça? Oui, exactement. Ok. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord que vous puissiez saluer tous les enfants de Dieu qui auront l'occasion de vous suivre pour la première fois. Eh bien, je profite par cette opportunité, saluer tous les enfants de Dieu à ce moment qui sera connecté avec nous. Que Dieu d'Israël, le Dieu des esprits des prophètes puisse vous combler. Vous êtes bénis. Ok, notre émission sera bilingue. Pour passer mon bis, ça va français, belé. Mais Bandokalinga va se retrouver. Les thèmes d'aujourd'hui, nous allons développer sur l'attachement à Dieu. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire, l'attachement à Dieu, prophète Esaïe Mobissa? Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Oui. L'attachement en Dieu, toujours tiré en haut dans Jean chapitre 15. La Bible pour na bandeko nyonso yo bazolanda biso sikoyo vraiment bazala édifier ba bénéficier ba ko fungola nangai na Jean chapitre 15 verset 4. Et ça nilo komoko est important yango nde pese ki biso inspiration to mega ko partager. Jean chapitre 15 to tangi na verset 4. Christ alobi, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Les serments ne peuvent demeurer en vous. Les serments ne peuvent pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Voilà. Christ azoloba awa quelque chose alobi boye azebisa ba disciple naye alobi lui il est le cep, c'est-à-dire il est l'arbre. Et ses disciples sont des sarments, c'est-à-dire de branches. Or branche pour produire il faut les attacher à cep. Voilà, branche des étapes. Donc étape que ko botate, étape manga ko bota mangate, ce que kangami na nzete a mangate. Alors yango toujours solo la siko na o etali attachement et attachement n'est pas nani et pas le vrai arbre, c'est-à-dire le vrai cep qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous ne sommes que des sarments. Voilà. OK. Le lengeni mtako ko s'attacher na la vraie arbre c'est bon Jésus-Christ comme vous venez de le dire. Lolenge yango siko tolinga kito meka kopesa likanisi. Parce que parole ya Seigneur elobi la lettre ti mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors on a besoin de la révélation. On a lisungi ya molimo santo asungi biso poto l'accès bandeko nyonso baza dans le monde, au baza en États-Unis, au baza en Europe, au baza en Afrique, dans les pays mususu musiko ba des opportunités à kolanda biso dans nzela na bililingi oyo. Koyebisa bango kezali impérativement important ba kangama na nzambe, ba s'attacher na nzambe parce que Christ alobi sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc kozanga ye to kokosala eloko te. Alors comment maintenant to koki ko kangama na nzambe wa to ko s'attacher na nzambe ndengeni. Première vérité au tolinga ki to apporter comme une lumière na batu nyonso bakolanda biso, il faut mona na nzambe nyonso bisika zali à développer relation na ye, communion na ye personnelle na Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Dieu. Oyo sopaki makila pona biso
ezali très important. Mais dit que bato baza libanda mboka baton na bango eza différent na baton na biso. Baza na baton ndenge moko na biso te parce que misalo bazo sala libanda ezozo bango tellement temps makasi. Au mona mutazo za temps à travailler peut-être pendant 8 heures du temps. Azongi nanda ko aza fatigué. Mazo soit temps même te ya koza vraiment na relation profonde. Cette relation personnelle en dehors il y a église naie, en dehors il y a ba séance mususu ba ko koza na yango. Alors il faut maintenant toyeba ko pesa pe na nzambe na biso ba temps. Ça dit ba moment oyo tant yo lembi wana mais aux yeux à 2 minutes, aux yeux à 5 minutes ya ko linga ko renouveler communion wana ko za toujours attaché parce que musala zo ça les a bien. Mais ceux qui musala ne associé yango na Christ. David Azolo dans Psaume chapitre 60 verset 14 avec Dieu nous ferons des exploits. C'est-à-dire tant que kangami nzambe ba exploiter kozala na misala na biso ba projet tozana ngo et ko récit et ba vision même ya makambo tozolinga ba ambition tozana ngo et kende liboso. Mais tant que toza attaché na nzambe te il y a ce qu'on appelle détachement. Or la chose perd sa vraie valeur lorsqu'elle n'est pas attachée à sa source. Et là, c'est important, mais ceux qui ont mis la source, même caméra, même les éléments, ceux qui ont mis la courant, moyen, malobo, tolobe, comme on a dit, et zalate. Bisopé, nous avons qu'une seule source, et cette source, c'est lui, ce que nous appelons l'arbre de vie, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Et nous sommes des branches, il faut tous aller au personne à Jésus, savoir confier à Jésus le temps, un petit moment dans sa présence. Et l'homme le plus sage, il y a une alliance que j'aime, Salomon Alobi, chaque chose est à son temps. Il y a un temps pour la musala, il y a aussi un temps. Ozonga na yo moko na kati na yo, ozo solola na mutu apesio makoki ya kosala wana. Parce que nyonso tozo sala na sena mo ezangolo ya nzambe. Soki nzambe apesi biso privilège wana te. Effort yo bimaka na tongo kende boulot, okende kayu na yo, okende luka. Soki nzambe apesio makasi wana te. Et vous allez difficile. Alors, facteur temps est impérativement important d'abord et qu'on permet de temps yozo pesa na ye tangwana aux à la relation na ye oye ba oye aligné pour na yo et voilà et qu'on permettre de évoluer. À part facteur temps, facteur monsieur Césali pour attacher dans nzambe. Première possibilité de parler sur le temps mais to lobi temps na bisonet na Afrique na libanda ezandenge moté. Na Afrique toza na terre au sala makambo ebele. Voilà pourquoi mon ba église na biso ezana ba Afrique. Les églises tous les bâtons ébélés, tous les bâtons, tous la consécration na biso, la retraite, parce que majoritaire va toujours diriger awa, parce qu'il y a vraiment ming misalate, parce que la misala ya biso na banda la mboka ezandenge morote. Alors tous s'adresser plus na bato libanda, que ça soit musala yozo sala, que ça soit bâton na bakayou, mais oye ba ko répartir moment moko pa yanzam. Parce que ça na makambo susu yo moko koka kozwa solution na ngote. Même na ba couple ébélé ba foyer belé na libanda mboka ezo ba problème ba divorce le belé zokota ba lakin de belé zokota na ba vie ya bana na biso même bazokola kuna na ba poto. Pourquoi? Parce que ba temps ya ba préparation à prière ezate mais yo au memika mwana dans la connaissance scientifique c'est bien, nous savons qu'il y a l'évolution dans le monde et nous croyons, nous acceptons toutes ces choses, mais dimension spirituelle les alliés important. Donc il y a le temps d'abord de la prière. Deuxième élément, c'est la vie de la méditation de la parole. Ce totangi na Josué, Josué chapitre 1, verset 5, verset 8. Kolozo ebisa Josué. Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors tu auras des succès, c'est alors tu réussiras. Il y a des choses au bateau dans la vie, ils ont succès, ils ont réussite. Nous sommes tout au sala, toujours lukato réussir na yango. C'est-à-dire tout tika babilembo moko boye oye kozala vraiment malam oye kosunga biso. Yango tolobi est comme méditer parole et pesa yo lumière. Psaume chapitre 119 verset 5 et 5. David alobi ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Moi nzambe oya za na vie ya méditation à parole. Et par rapport à la théorie autozomona mukili ndenge ezokende ba égarement ezokota séduction ekoti ba occultisme même ekoti na makambo nzambi, il y a des pratiques musu ezosalama o ezali ko pesa nzambe obiso to sambela lokumu te mais yo soko kangami na nzambe le Saint-Esprit abanda sikoyo ko révéler yo ba makambo oyeba non
Ça, c'est un homme de Dieu. Celui-ci n'est pas un homme de Dieu, c'est un aventurier ou c'est un antichrist. Oh, bah, koti ebele pour na bébisa misala yanzam. Alors, nous devons méditer la parole. Qu'on méditer pourquoi? Parce que parole les a lampe na biso. Donc, nous allons méditer yango. Ndeko yeba ndenge nini yokoki ko tambola. Voilà. Oui, merci pasteur Esaïe tozoko bakaka na biso na biso. Otaye ko lobelka moko ana otolo ba beaucoup plus. To banona bande ko na biso ya libanda. Voilà. Batana bango ezalaka tellement mukie baza tout le temps libanda kokoluka le meilleur. Voilà. Alors, oyebi que moi conseil bat mingi basala une fois sur une Afrique. Ce que ma colonna na pays étranger, puis de prière et quitte. Et ça et puis comme libanga, so qui a parlé la langue tout kanini. A comme kuna c'est tout mingi baba si pour tablo comme c'est sert en Christ boye bakana kinjasa comme ne kuna sert en dombolo na ébité zakana onini. Bon, et ça problème il y a environnement. Chaque environnement est en réalité non. Même en Afrique, ils ont la place mususo comme IP. Ceux qui ont appelé Moutou Nzambete, tous en Nzambo zali acidité. Parce que moi, tous à insister méditation en parole. Parce que lorsque la parole est bien méditée, dans sa quintessence, et permettre Moutou aïe que Moukili oyo toan les locaux et aucun n'angote. Donc, tu y maboro pamba, un jour, tu zon maboro pamba, et tu rendre compte na trône Nzambe. Batumi au monde à quel Libanda déplacer Kaka. Azata en Afrique du Sud, toi qui es en Angola, toi qui es en place, ou bien sûr opportunité au comment. Les États-Unis, toi en Europe, environnement au coup on est différent. Maintenant environnement n'est qu'influencer spiritualité naïe. Mais ceux qui ont qui muto yo aza acidi, aza muto avant na makomi nzambe, que ça soit environnement wana, au mon anglais c'est important, et ça la part des choses. À quoi qu'est-ce qui est priorité et le nini est priorité dans la vie naïe. Donc les lois makambone zo salama mingi tozo mona même na libando mono kutinde ko musu awaza ko sambela makasi azoko banga nzambe akota ba jeune mais akomi akuti environnement moko makambo ebele zali facile. Ozo mona tia na Kinshasa transport est difficile même pour bima il faut prier Seigneur donne-moi les transports. Ozo mona ça dit ozana na mbongo na yo ya ko transport mais il faut senga nzambe a faciliter yo mais oh ba requête mususu sous d'autres cieux et ça la mali sous-souté. Ah, c'est difficile. Donc, normalement, il faut prier à Saint-Nzambe, mais sous d'autres cieux, sur le plan social, ils ont déjà nous réunis et ils ont permis. Alors, toutes ces histoires, Satan a pour distraire Bananzambe. Or, nous sommes dans le temps où Bananzambe, il y a seul il faut bailler. Peu importe la place, il y a Zali, biso code de route na biso. Constitution na biso ya ngoto simbe zali Bible. Code de bonne conduite. Voilà. Donc partout aux ala, il faut que la Bible lobby nini. Oh Bible lobby au sal, yo sal. Oh Bible boy. Maman donc impérativement au sal ngote pour au bébé ça contact na yote relation na intimité na yo na nzambete parce que attachement za makambo intimité. Eza makambo kota na kati. Eza makambo communion. Koyeba créateur et l'autre mission nous a dit oyeba vraie mission na sena mukilinde ni soki ozo sololana mutu atindo na mukilité. Oui, tozoko baka malé lentement na émission na biso balani nangai na yisa ibine bandite boko mesana na pasteur Esaïe et émission na liboso malé mbe boko zo occasion ko mesana ndebo mesana na ba porte chopa ba pasteur Richard o belé nyoso baleka kana na Nazareth boko mesana na prophète Esaïe. Prophète Esaïe te ko ba wana eti pour moto alonga pour moto a réussir na makambo il faut s'attacher dans nzambe. Mais il y a des païens qui réussissent sans être attachés à Dieu, ils réussissent facilement hein. Boke senouana pour na oyo utikolo ba on monde que ezobala na penzate il y a des païens qui réussissent sans faire un effort sans s'attacher à ces dieux là ils réussissent et ils vivent mieux que les chrétiens. OK. Oza na raison ndenge lobby mais ngas ko na lina loba à la lumière il y a écriture. OK. Parce que au mona nature ndenge zo la biso nzamba za nzambe ya batunios nzamba za nzambe ya banganga nzamba nzambe ya bocultiste Nzambe ya batunyoso même les marabouts même les grands sorciers ya ba famille na bino ava ba bundisa bino souffle o ya zana ngwana c'est Dieu to benga ngo souveraineté na c'est un Dieu souverain il fait grâce à qui il veut. Alors récite na vie il faut te ba ko séparer il y a la récite selon les hommes oh mutu peut-être aye ayibimbonga muninga na ye amoni ke a reçu mais selon Nzamba récité mutu sabo yiba asali eloko moko ya mabe d'une manière frauduleuse. Et physiquement, talié pour moni, oh, mais à s'imposer, à son bibo, à son. Tout ça, ils ont la gloire, ils allaient éphémère.
la gloire est à courte durée. Parce que David Azolo Bello, moi, j'étais jeune, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Il faut total rappeler après Batouana, progéniture na bango ezalandeni. Total rappeler na bango après Makambouane ezalandeni. Mais ce qui est plus important, il faut que récite sans attachement à Nzambe, et ça récite et nulle part. Parce que Christ a dit que sert à un homme de gagner toutes les choses de ce monde et plus tard à perdre Amnaï. Or, dans la pensée authentique, il y a Seigneur, à l'ingipé moutoua récit, mais un récit dans sa pleine volonté. Comme Adam dans la Bible, le premier homme Adam, Nzamba disposait qu'il n'y a pas naïe. Les jardins babinga bien biloko tout ezalaki na kati et azo mener vie moko ya plaisir, vie moko ya abondance makasi. Pourquoi? Parce que c'était dans la volonté de Dieu. Donc mutu pas ko vivre yango dans la volonté de Dieu. Mais si nous insistons plus pour les enfants de Dieu, parce que bazana ba promesse, ba yoka ba prophète belé, net na mission boy, ba prophète belé bazole ka bazo pesa ba message. Mais ba message musu po impact nango ezala. Ezo dépend pe na communion non nzambe. Le prophète peut parler de la part du Seigneur. Il parle ainsi dit le Seigneur. Mais ce n'est pas le prophète à Kokokisa Makambouana. C'est Dieu qui a mandaté le prophète à Kokokisa. Si vous attitude na yo pe ezo jouer, ba sakolio, si vous yozara na ba vie ya boîte de nuit, ba vie ya ba distraction, ba vie moko ya paganisme ezali exagéré. Alors au monde asiko ko retarder aussi makamusu so nzamba zo linga sana kati. Donc il faut tout séparer la récite, il y a le lenge ya biso batu et na le lenge nzambe azolinga biso. Oh nzambe azolinga vraiment biso église na ye, biso bana na ye, biso bato tozondima Yesu Christo tokende liboso parce que mes enfants seront toujours la tête et non la queue. Mais tout le monde dans la société na biso. Banani ma bazo occuper ba poste eza plus élevé. Donc ce que tu dans la profondeur on tout monde qui ça catégorie moko ya batu. Mais le Seigneur aza souverain. Et mais pour na biso ba nzambe il y a toujours une promesse moi nzambe mboka nyonso yo kozala nzamba otika yote au fungolo toujours ni porte ako pesa toujours statut moko ya bien pour na surtout bat bazana libando mona mutavandi kuna 10 ans 15 ans azana mukandate isa ba réalité ya libanda banda ki azana statut moko ya bien te tout ça. Alors comme il va dimension quand mananza menzambo a fait accepter qui yo déplacer peut-être déplacer na contexte moko ya mabe mais le kola ko komi na mboka wana Bible le béni tout lieu foulera les plans de votre pied Dieu vous donne la possession c'est-à-dire mboko le komi déjà mboka na yo. Alors ce ko kanga mina kolo kola ko peso mukando zo luka kola ko peso libala kola ko pesa yo promotion na musala kola ko sala ainsi de suite aya rosala yango toujours pour sa gloire. Merci prophète Esaïe que le baron était le cambo tel attachement ba facteur ezebele entre autres méditation à parole to ko na communion ensemble facteur mususu ezali to ko lobela lisusu oloko yo pour la zolo balobi chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne verra Dieu. Il y a des choses to luka kimia ezala ba to ebele ba place ba vandi kimia ezate kimi ezate moye pe osambela malamu ezate kimi ezeloko ba luka kayango la paix intérieure. La paix est différente na biloko yo ya mukitozo mona. C'est-à-dire au vani na yo, je peux manquer l'argent mais j'ai une paix dans mon âme. Na kozanga voyage lelo na zu visa te na likamona senga inza ape senga te mais na na paix intérieure wana. Alors Bible bina biso to luka paix wana. Na batu nyonso toza na bango et puis to luka sanctification. Les éléments moko sont importants pour permettre à mutaka na mananza parce que Dieu est saint. On peut pas mélanger Dieu na duplicité, c'est-à-dire ozana maramanzambe et ozana occultisme, ozana maramanzambe, ozana mo biloko moko bozo sala ndenge tozomona makamusu ezoleka na mukili oyo ya makambo nzambe oyo ezo ko honorer nkolote et ezo sala ke puissance ya nkolo moyen ezala manifester ezati anti-valeur voilà les anti-valeurs. Donc prophète Esaïe tozoko bakaka mais ezama pasi pour maintenir la relation ensemble. Il faut nini pour otika penza stand by la communion ensemble. Qu'est-ce qu'il faut dans la technique, le mécanisme ça pour maintenir la sanctification. Yango to bandaki to lobi mutu azo sambela sincèrement à cause de la toujours la capacité ya ko garder présence ensemble. Pour la zolo belo romo na tangi on kuta vana ya na sepeli na texte wana aiza na 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Na 16 à l'obi et na 17 à l'obi prier sans cesse
Mais na 18 à lobby, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Donc, à un moment donné, il a des dons de Dieu, il a les capacités de Dieu, il a la mission de Dieu. Mais comme Mazana contact wana nzambe te moto wana bonzambe mo esala na ye ezate oh yo siko so moto esala te bon mission nzamba tindio so na zuneti oza mosali ya nzambe l'esprit est éteint comment bato baza malade parce que bana malade mususu oyo ata médecin soigner yango il y a des cancers ou dans le monde des ténèbres il y a des sidés ou dans le monde des ténèbres il y a des envoûtements du monde des ténèbres. Mais c'est genre, il y a biloko, on est aussi en puissance en Zambie. Oh, puissance en Zambie, quoi que se manifester quand on a muto azo kangamana en Zambie, sincèrement et dans la vérité. Il y a un gros monde thème où il y a les kamoro ya mutuya, na mutu nyo surtout, il y a basali en Zambie, au bazo yé bazan appel authentique, il faut pas kangamana en Zambie. Ce bakangamina en Zambie, au monde a makambo tout temps dans la Bible comme un réel parce que Dieu n'a pas changé. La Bible il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça dit ce qu'il a fait. Nathan y a Paul à grosser la biseau. Maman Maria, il a s'appelle ça dans la Bible, dans l'acte des apôtres. Bible lobi, Pierre, tellement kangami nanzambe, Pierre qui a régné Jésus, tellement qu'il s'est attaché à ce Jésus là, balobi ceux qui a autant la ombre na yesani et bah tu vas comprendre que ombre n'est comme big ba comme kozwa batu bazo yana ba. Déjà bilo côté ya ko ça parce qu'aujourd'hui les gens bazo fabriquer ba miracle et je suis désolé dans la catégorie ya batuana et qui n'ont pas les dons de miracle, à qui a fabriqué, à qui a pesé mutumoro mbongo, oya e basali na tozo mona yango partout ezo salam. Bamankiona, ce sont des choses où vraiment nazo regretté ming na système wana. Avec Nathalie ba image ya pasteur mo na yebi bien en Nigeria, je peux pas citer son nom pour na ko toucher sensibilité à batute. À qui ozo mbongo a pesi mutu mutako sur le rôle à kufi. Ba côté na kata cercle. Babiloko on a pourquoi mais so ozo na don ya solo. Ceux qui nous ont fait une mission, on peut faire une commission, on peut faire pouvoir au salle, mais ceux qui nous ont noté. Voilà un peu Mdengue Molimo, Aza Komeka, ko situé bateau Bazolanda Biso, il faut pas qu'on a Nzambe pona Kolo Asala Bangongolo. Voilà. Merci Tozo Kindelantima, merci vraiment à ce que nous sommes par le prophète Esaïe. Voilà. Litombani Neza. Na moto akangami na nzambe bénéfice da ko tirer la po moto ça sans intérêt en s'attachant à Dieu en demeurant de ko lo bawana na communion na ye litombano ndi moto ko zwa na ko s'attacher na nzambe. Question on a déjà répondu dans la Bible. Pierre un jour avant d'ina Yesu a tuni Jésus. Seigneur, nous avons tout laissé et nous sommes attachés à toi. L'attachement c'est manifester une intimité, une affection avec moto ozanaï. Yesu lobinabi mutu moko tako kangamananga mutu moko tako landanga soki akozwate na siècle o tozalango au centuple. Ça c'est une promesse terrestre d'abord. Ça dit tant okangami nzambe maladie ya monde ya ténèbres kozwayote mbasu ya monde ya ténèbres kozwayote psaume 91 lobisboé. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Alobi que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Donc ba mvutuma wana okaka kindoke ukia wana Afrique landi na poto ekozwayote oh makamnanga ba bundisa ekozwayote. Pourquoi? Parce que attachement wana okomi déjà na auto protection et l'équipe à protection nioso pour protection terrestre ba ko corrompre mais céleste eza passe. Et en plus il y a une promesse à venir, c'est la vie éternelle. Donc tozo kanga penanzam pour l'éternité parce que mo to vanda total mais après cette mort na okende wapi mon éternité dans salango wapi. Alors oh, il y a quelqu'un à l'obinabiso au jour de sa chair, ça dit Jésus. Alors je m'en vais au Père vous préparer une place. Donc à qui obongisi langa place mon roboé. Et à l'obi sika ya ozala biso petosa. Yango to veki na siècle présent ba promesse est belé à cause d'attachement. Donc tu es sécurisé d'abord yomoko. Obang elote. Obanga ba démonter, obanga o voisete, o yekuna zocha bakal wana et ça là yo et l'autre côté. Malédiction sans cause et ça n'impacte na vie. Voilà un peu. Ensuite il y a la vie éternelle, voilà. Oui, le prophète Esaïe le basuka pour na bande connue sa diaspora parce que le lot s'adressait beaucoup plus mingi na bango hein. Et il y a des ceux là où ils baso prier de susciter contenir ba bevu, il y a mais conduite et comportement bien basé dans nzambe bisu sur le bangon o basa siko s'attacher dans nzambe te batika nzambe pona batisongolo pakala. Un conseil pour la diaspora. Conseil na repesa bande qu'on a biso la diaspora
ezali boye. Il faut pas comprendre que Bible est ezali livre par excellence. Livre où ezali moyen muto a changer en ezate. Et alors Bible est bisi biso boye. Tous en a deux semences. Tozali na semence oyo ya bleu, pe toza na semence ya nani ya ivraie. Nyonso mi balezo kole sika moko. Ba ye koli batuna Yesu ba to sani. Yesu aibo tika ngo ekola. Mais il y aura un temps, ye moko mukolo elanga osani a rejoindre oya ba bleu. Or quand on parle de bleu, le bleu c'est la matière première à fabrication ya mapa. Donc pour peindre là, on a besoin de blé. C'est l'image de la parole pure. Donc ba vrai serviteur bazali o nzambe achi. Et Satan pe na butu atira pe oyaye. Mais problème ezali bango bakangama nzambe Saint-Esprit o yaza répondu pour l'église. O yazali promesse sous système o yazali réalité azo conduire église. Na tant tozanango akopesa bango orientation que oyo aza mosali nzambe te. Et puis ce baebi ga mosali nzambe te ba kende te acha bango maboko. Parce que gloire ya mokili est différent na gloire ya nzambe. Gloire ya mokili eza na makambo moko bosongolo ezosenga, mais gloire ya nzambe ça se présente na ba principe tozo solo là, il y a attachement na kolo. Donc il faut pas réparer relation na bango et relation na bango na nzambe ce que ça réparer nzamba osala bango bolamu, aobatela bana na bango na banvutement, na ba menace musu ezo salama, ba catastrophe musu ezo salama na humanité tout le monde na ba place mususu, ba désordre ezo salama. Et alors ceux qui ont vraiment ça mutu s'attacher na nzambe, nzamba ko séparer abando longola au monde tremblement d'ingé salma awa et l'homme a besoin nzamba épargne. Épargne pourquoi? Parce qu'à mon intérêt na ye pa na yo, à mon qui ah oh vraiment ça yanga. Alors comme ozo kangama na ye, le Seigneur a osalo bola. Merci motuna suka prophète Esaïe pour na to chuter. Il y a des personnes et arrive à peine batumi au rose de décision nga désormais na bani ko s'attacher na nzambe. Nga désormais na banda ko sala bo. Au gros banda na yo un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois après au quoi na oli sous. Et là on est ça que moto a persévéré na ba décision o ya ko s'attacher na nzambe prophète Esaïe. Bon, il faut yeba que le diable est là. Ba bengi est tentateur, aya kana pona ko tenter biso ba na nzambe. Et nous avons aussi la chair, le corps où ils ont ba plaisir na ngo différent. N'a pas plaisir et esprit. Alors moi en Nzambe il faut minimiser les désirs de la chair et il est impérativement important à maximiser na katinaye bonzambe. Donc ce qui est charnel makambo yo o ya yebi wana Galates 5:17 21 lobi yango bien makambo wana batanga Galates 5:17 21 va expliquer les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Misala o ya nzoto faut longola. Bondumba au monde tout ça do sambela mais molima bondumbe belebe okanga nzambe bien de wando limba na parce que conscience na yo bando sala mais na auto sala ikobo wana bon sikoyo kilo e bando sa mais prière na kilo ezala OK na vie ya ivrognerie ça mon sala nzambe soko côté ko mela masange belebele voilà donc il faut ko sala ba répartition ba makambo ko tala priorité na yo ezani alors ce qui mutaye ba priorité na ye voilà akokanga na makambo parce que yango nde ma éternité. Merci, tu comme la souka mission abiso le basuka puis on passe le numéro de contact na yo pour ne pas lilo balanga souka ezali nazo pambola mutu nyonso tu o azolanda émission oyo na ngongo tozoloba quand ndengo zolanda ngo nzambe oyo asali biso grâce to leka mukolo lelo na pouvoir oyo apesi biso to bénir yo na kombo na Yesu Christ et ozozo bénédiction wana par rapport à likambo yo zana so ozaki na likambo ezalaki pasi makasi ndengo zo yo kanga na son ya voix nanga na autorité ya nzambe likolo ya molimo nanga likambo wana ezo solution au nom de Jésus. Ceux qui na couple na yo mo ba menace mo ezalaki bozo na neti bo kabona na lobi nzamba restaurer au nom de Jésus. Ceux qui na problème ya musala, problème ya mukanda, problème nyonso, le Seigneur a la capacité ya ko sala et to déclarer bongo na kombo ya Jésus. Et pour na contact na biso avec Kinshasa to propose numéro siko ezali 089 89 364. C'est plus de 143. Ouais, bon en fait, Nani Nabiso. Répétez en plus de 143. Oui. 89 464. Encore une fois. Plus de 143. Plus de 143 oui. 89 364 à la fin. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Ce que monsieur Pambo lui s'appelle ici, Benga, nous affiché na bas écran, Benga na numéro prophète Esaïe apesi. Tokutani na deuxième numéro na biso mbala sima. Ciao.
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelo